ba meilleure vie mikolo ezaka meilleure vie bonne année 2021 en tout cas na bino nyonso na Kevin Dibandi là hein, le jeune pro le jeune boss lelo dans l'histoire ezaka moko toujours na vérité plus na politique. Nous allons parler de syndicalistes, d'affaires à bas syndicalistes no et tchanga na mutu kilo mikolo na ba statut ya bato ba vidéo donc ezaka ma syndicat. Donc syndicat est en plein na mboka na biso mikolo yo eza dégâts. Oh salami na ba polo na ba chapeau donc bato nyonso bazo sala on a ba marche mikolo ya syndicat mikolo ba sije zaka jaja lobela ba kamba syndicat lobela mamba syndicat en tout cas lelo na ye to beta moi lisolo mo muke na makambo ba imboka ba lobby. Et c'est un peu intéressant, on trouve qu'on peu normal, parce qu'on a pas raison. Les syndicalistes, ils ont côté na ba plan nyons, na ba domaine nyons ya ba vie ba to ba syndicat ils ont place nango. Ils ont vraiment place nango. Ba syndicat ba lobby to kosuka kana makambo etali mboka te. To kokota pe makambo etali mabala. Hein ba mariage. To kotala pe ba to kokota pe makambo etali mamba ba fille. To éviter ba transport ya ba fille comme 2000 francs. Donc mobile il peut sera moins sinon 2000. Moi c'est qui s'en likambango transport à moi c'est à pas plus pas moins juste 2000 ceux qui te longué na 2000 on a to kota mamba mariage en tout cas et ce qui ça qui nga si jango bato lobby que non mamba syndicat to rozo kota tina makamba mariage c'est très nécessaire et c'est important j'ai les apona bolamu na biso nyonso ba imboka ba lobby lelo tozo mona ba mariage coutumier ça sous le roi ba mariage à kalaté ba parents na biso ba komi ko tekabana. Au commun qui na famille mususu parents azo taxé moi na ba balé na $3500 famille ya mbali peso katala bi 3500 c'est belé to kakola ya on ça combat marchandise le syndicaliste ba bi nyonso foko lobe la poto kota na ba parti nyonso moi ça combat marchandise o ba kuma ko kakola etoni na kala to mona kango ezaka moi symbole na mariage coutumier moi likasu moi eloko moko bezo ezala ngo cherté symbole kaka mobile ya pesi symbole un jeune homme financier a pesi moi elo na ye moi ya mukie o esali kaka za la symbole pour la mariage coutumier mais lelo ko pona ko bala et comment c'est tout un problème mobile ya ko konda mo se ko konda pour ba taxer cher 3500 tam sous mobile ya gagnera na $200 $300 ce que tant yo tia bala na 3500 na salle na kolata moi si na kolata ya mobile nyoso kaka za mtu na ye. Le syndicaliste balobi esko simba te biso to kokota parti nyonso to kokota na ba plan nyonso to kokota na ba domaine nyonso faut to lobela nyonso so to longena mamba transport to kokota na makambo ya dot. C'est important, ils ont raison. Biso nyonso pe basi ba kuma ko se plaindre ndenge zalaka na kala ba mabala kala ezali loté parents à côté ka mwana na $3500 akosuka pe akolbatki non ngaka ka 2500 suka. Ce qui peut m'embala tika ina mwa nyongo tango akokine na mwasi na ndako na ye akomomona pe ya ye ba film na kalizaka ba pesika mwa likas mwa masanga mbila mwa eloko kaka ya mukemkemelelo eza susu bongo te ba parents ba koma ko senga plasma o e remplacer loko boy ba koma ko senga groupe électrogène azo déterminer pe sorte ya groupe ba parents ba ko déterminer ba biloko azo senga ba plasma 32 pouces faut pesanga 42 pouces faut pesanga groupe électrogène à munene sac ya sucre sac ya mungwa faut pesa ngali boîte ya miliki ya munene ba ko déterminer mobali peso ka possible on nyonso moni basi bazo sakanela bango trona bandaka libala mobali amona tena bala ka na mbongo na bimisela mbongo na somba yo ba famille biso ba ko senga ba 80 casier ya bière yo bolinga bosala ba dépôt ba parents na biso bolinga bosala ba dépôt to bolinga bofungolisa ba magasin na biloko bosengaka. Ba syndicaliste balobi ekosimba te basi o balinga ko sala te ba dépendant kaka na mibali ekosimba te mo sinyo so obligé ko luka mobali nyo so pas obligé ko luka ça te kaka mobali kaka pesa kayo ba zo tele même basi o ba komisa mibali bilanga na bango. Hier j'étais là souriante nazo seka ngabi oh si je ni ba ko pesa ngabi non et nyo so ezo ko appartenir kana ba syndicaliste parce que ba membre ya syndicat balobi bazo sepela te fo balobela nyonso il faut moi si à se comporter le la moi si peut faut que luka il faut se battre ils étaient qu'il faut payer sa charge nyonso pas mobali kaka ça il a kayo nyonso abi et simba te ba on peut ba na besoin ba vivre en paix ba ça na besoin peu moi si faut luka parce qu'on a besoin pe baki ko bala moi si babali moi si na kimia et non ba banda ko taxer cher ndeti bozo te kama on na bino non
libala to komi ko copier ba coutume ya ba Nigérien. Wana eza coutume ba Nigérien so bala lati chapeau, alati mayaka, sali ba biloko na ba cérémonie na ba salaka wana eza na Nigérien. Biso pe to za na coutume na biso, mais to pratiquera su coutume na biso te to koma ko pratiquer ba coutume ya libanda. Déjà mariage de rêve. Moutouna ça a besoin de mariage de rêve, moutouna ça a besoin ça la mariage ou ko epati moutounyo so. Mais na kaleza ki bongote. Izaki kaka au sali cérémonie ne qui est simple mais cano et leki. Mais le to comment le kilomba procédure ya minene. Tozo soit même ba gouverneur, ba bourgmestre plutôt. Ba bourgmestre ya ba commune. Tozo même bango tem soutina banda kuna biso. Tozo même bango peut-être na espace mo loué. Est-ce que wana ezako honorer bourgmestre? Ba syndicaliste ba leli balbi en tout cas eza bongo to ba mais un peu que changer le président il faut aloba makamba malam bourgmestre jamais ko déplacer bourgmestre aye si quand il peut pas pour le mariage non ce n'est pas du tout nécessaire commune basalango pona nini mais lelo na Kinshasa ça sous bongo te lelo na Congo nio se développer nio se changer to komi ko copier. Ba syndicaliste balobi il faut nyonso wana échanger to zongela mboka na biso ya kala coutume na biso ya kala ndenge zalaki babi faut ko changer makambo ezalaki na kala faut ezonga ba syndicaliste balobi bazan a besoin ba doti za la lisusu na ba monta likolo te soki kobala les a symbole les a teke ko sili sa pasi ya famille na vie ya mona mobali ya bato parce que baloba mbonga libali silate au cas où bozu matanga babali mona bino bozu matanga bozu problème mobali wana pas ko contribuer. Pour vous dire que mbonga liba lesi la kate ba ko beta sete na ba parents nyoso bate ba bazubali saraba na bango cher longonia na ba parents oyo ba bali saraba na bango na ba moins cher l'essentiel mwana kende pambola mwana honoré yo pe sepeli sa mwana et no ko tshela e monta likolo o tshé o sangisi classe na ndongo tangisa mwana ba passe nyoso yo mona o tsango na facture. Ba syndicaliste balobi en tout cas biso to kokota to kosuka kaka na makambo économie ya mboka te mais to kokota na ba domaine nyoso na ba plan nyoso. En tout cas, Kevin Dibondi là, vraiment, le sujet na yo na sepeli. Ba imbo comme ça, babi non, il faut toujours colober la makambabwe parce que mboka na biso bat ba comme ko exagérer. Ba zo beta c'était surtout na ba bourgmestre. Bourgmestre ça mutu moko o azo mérité honneur. Et non yo longoli si bourgmestre, ba bourgmestre on peut comme shida na bango. So ba longoli kuna a ko taxer bango prix pe alikolo po bolongoli ici. A ko senga ba 300, ba 500. Ozo komi pesa pe honneur yo mon côté poani to ko copier makambo ezo utalibanda biso to ko copier mutu mususu ami defeli bambongo ne bela côté si mobala batu ba nyongo po kaka sala mariage de rêve nde muninga salaki ndenga mona ki na internet yi pas sala ba syndicat balobi eko simbate biso to ko bala na voie normale to ko sala makamba coutume na biso ndenge ezo esengeli eno ya ko copier eno ya ko landa ka par-ci par-là makambo wana ekosimbate na ibite ba imboka bo meke un peu ko intervenir na likambo bo meke un peu ko lobela bo meke un peu ko sala pe analyse nde bande comme susu basali analyse pour la makambo etali dot balbi ba kokota na ba plan nyonso na ba domaine nyonso etali ya mboka na biso ba kokota ba ko loba ba ko tikate balbi nyonso ba syndicaliste babi bango ba telemi babi ba monika ba marche so sala ma ya ba chapeau ya ba polo pour le transport. Et bon, et l'autre est allé d'autres. Le syndicaliste est lobby. Il va l'ignorer, ça va bibi, c'est comme un syndicat. Donc, il n'y a pas à vouloir les amisou. Donc, bisou, nous photo vont galer les amisou. Donc, le papa parent a bisou. N'engo boba les sakabana, na $3,500, c'est trop. Tam sous jeune, il y a bata salarane si kama longate. Mais ça a besoin honorer moi sinaye. Avant, on a moi si kama quoi. Mais ce que tant azota la biloko bazo senga. Muto pa ba la lelo, il faut attendre à $10,000. Faut attendre sur exemple $8,000. Bato ba ko kondo mo mto préparer mariage à compte à 6 points mbongo ezate. On peut ça faire par panai. Faire part on peut ekokoka pe ka mbongo ya zulukate. En tout cas les hommes syndicalistes, en tout cas na sepeli na sujet na bino. Merci na bayo nyoso balandaka Bogi Sophistique TV. Merci na bayo nyoso botinda ki ba sujet, bayo nyoso botuna ki mituna na bino, bayo nyoso bo partage ka balien, bayo nyoso bo continuer à s'abonner na sepeli mingi na ko lancer message oyo. Merci Mingi, merci à toi, le jeune boss, il n'aime pas qu'on cite les noms, le propriétaire de la chaîne. Merci à la régie, merci à Kevin Dibondi, là, le jeune pro. Autrement dit, à Yemoko Dibak Pro, le jeune boss.
Kevin Dibandi là. Merci pour toi, merci pour tout ce que tu as fait, merci pour ton sujet. En tout cas, je vous aime énormément. Merci à toutes mes fans, merci à Baïboko Nyonso Balandaka Jajamam. Vous continuez toujours, il y a continué de langa sujet Nabino, de s'abonner, de partager les liens, meilleur Venabino Nyonso Bonani, Nabino Nyonso en tout cas, je vous aime beaucoup. Nganabino Tokutani, Mbalasima. Bisous à vous.